Fumu ya mapate ya RDC, CAA, King of King, alula tellement bakliye na ye, akana kozala poche na bango, pona kokubisa masolo, sepelas na sepelas, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi komodifier programme ya bavol na ye, kaka pona kotia piyo, pe à l'aise bakliye na ye, désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah! Fly CAA. Banamboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Boebake depuis 1992, 32 ans, le long de service à peuple, c'est à l'indice régularité, ponctualité, sécurité, Bakisa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na Yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Bon, David Osman, à votre avis, merci pour vos aides, pour la télévision, la mino pour la colonne d'info, la journal, il y a peu pour la peu. Merci, la fidélité fait confiance, vous continuez à causer un journal, Nabino tout fongola, journal Oyo, naïlement, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo, Azala qui bongo, top assisté qui bongo, mokola dimanche, na stade de martyrs, la victoire, il y a le part. Il y a la République démocratique du Congo, Bete Kibongo Naba épervier, il y a Togo, Isaïe Kibongo na 1-0 Nyonso, et les Kana Kibongo Kitoko, Isabongo na Kant, il y a éliminatoire, il y a Coupe du Monde 2026, héritier, Mapini, Mapesmino Badeta. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azalaki Yemoko présent dimanche 9 juin, na stade de martyrs de la Pentecôte, na tribune pour soutenir ba Léopard ya République démocratique du Congo, Oyo Bazali engagé na éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Bosimbake numéro 1, premier sportif, il y a République démocratique du Congo, Azalaki wana na Varese ya ba Léopard ya République démocratique du Congo. Boye ezalaki occasion pour na ba Léopard ya RDC, baye bana kosala honneur na chef de l'État, oyo ayaki pour na ko encourager bango, liboso ba épervier ya Togo, na ebandeli ya match kaka na 6e minute, Meshak Elia, azwaki centre moko ya Yohan Wissa, bi ya liboso ekotaki pour na compte ya Léopard ya République démocratique du Congo. Malgré domination ya Togolais pour na première mi-temps, kasi bakokaki ko égaliser te. Na deuxième mi-temps, tango bazongaki na ba vestiaire, entraîneur, sélectionneur ya Léopard ya République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, amekaki coopérer quelques changements, mingi penza na milieu du terrain, et pa wapi Gaël Kakuta batiaki libanda, azalaki remplacé et pa ya Charles Piquel, to monaki pe monté ya Théo Bongonda, pe ba joueur monsusu bakotaki lokola Fiston Kalala Mayele, bakota kiwana ba mekaki ko changer match, kasi score et soukaki kaka na 1-0 en faveur ya ba Léopard ya République démocratique du Congo. Occasion pour na ba Léopard ya RDC, ba ye ba kokoma na 7 points na sima ya Sénégal, oyo alonga ki Mauritanie na 1-0, yende aza na première position avec 8 points. Na ngambo mosusu Soudan et Sengeli abeta 4e journée na ye contre équipe ya Soudan du Sud, bango ba kobeta mokolo ya mardi. Kasi en attendant, ba Léopard ya République démocratique du Congo ba komi na position moko ya malamu na espace ya 3 jours, ba zui score ya malonga kuna na Dakar na Sénégal et pa wapi ba tenaki ba Lion ya Teranga en échec na 1-partout. Boye na bozongi na bango na ville ya Kinshasa, résultat ya 1-0 ezali pe résultat moko satisfaisant pour na ba Congolais nyonso komona ke pour na éliminatoire ya Coupe du Monde 2026, ba Léopard bazali ko se comporter malamu, surtout que chef de l'État
l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki wana présent pour encourager bango. Prochain rendez-vous ezali bongo na mois de mars 2025 et pa yoapi ba Léopard ya RDC bakoyamba toujours na stade de Martyr équipe ya Soudan du Sud pour na compte ya 5e journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Honorable sénateur Bazalaki na plénière mokola samedi 8 juin kuna na bokambemi ya président ya bureau d'âge provisoire mwana mboka Pascal Kindwelo oyo epa wapi honorable sénateur ba validaki ba mandat na bango héritier mapine Christian Kangebeni apesi bino ba détail. Ba honorable sénateur il y a 4e législature ba adopté samedi 8 juin 2024 rapport ya commission spéciale oyo ezali chargé pour vérifier conformité à ba dossier il y a 16 nouveaux sénateurs élus le 26 mai na occasion il y a l'élection sénatoriale oyo ezalaki organisé et pas ya seni na 4 provinces 4 nango Nord Kivu Équateur Ituri pe province ya Mai-Ndombe bosimba ke ba mandat ba sénateur oyo ezalaki validé conformément à l'article 228 de la loi électorale en vigueur. Natina wana président ya bureau provisoire Pascal Kindwelo a rappelé na ba nouveau sénateur et sengeli ba se prononcer dans 8 jours pour na oyo bazali ko exercer ba fonction incompatible na mandat parlementaire. Bosimba ke chambre haute ya parlement azali ko compter lelo 100 sénateurs mobimba kalamingité et ko s'afficher complet après l'élection sénatoriale na province ya Kwilu pe ya Nord Ubangi. Toujours dans la même plénière, bureau à soumettre proposition et pas y a plénière pour na oyo etali mise en place ya commission oyo ezali chargé pour na élaborer règlement de l'intérieur pour na commission ba pesi bango 6 jours ko banana lundi le 10 juin 2024 pour na ko soumettre rapport na bango na niveau ya plénière. Na souka ya séance plénière oyo honorable sénateur Babi Vangu apesaki makanisi na micro ya Info Lingala. Bureau na biso et pesaki biso occasion nazalaki commission na biso nde bapesaki pour valider 16 députés à Souka sénateurs à Souka plutôt oyo baote kozala élu le 24 mai baponamaki le 24 mai dernier il y a province Équateur il y a Ituri il y a Nord Kivu na Mai-Ndombe. Donc tango to sisi ordre du jour elingaki ke batcha en place commission spécialisée pour na kokoma règlement mibeko ya Sénat. Donc ba retenir biso pe to ba pona ki biso pona na cadre ya province na Congo central na zalinga na honorable Nefertiti de dozaba deux représentants oyo toko participer na misala yango tampane ko lobakeza misala moko ya motuya po misala wande ko sala keto yeba ndenge nini makambo ekamba maka awa na kati ya Sénat. Donc tous en a plaisir et puis toko zala toujours présent pour toko ko yeba ndenge ni makambo ngo ekenda kamalamu. Honorable président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe ya yambaki week-end eleki délégation moko ya ba député honoraire ya législature 2018-2023 au bayaki bongo epa ya président ya Assemblée nationale pour na ko présenter ba doléance na bango reportage héritier Mapine. Week-end et le cul délégation moko ya kafu ya ba député honoraire ya législature ya 2018 kino 2023 bango bakambama kina honorable Willy Bolio bayaki kokuta na président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe pour na ko présenter ba doléance na bango oyo etikali na suspense boye yango ezali kozwa nanu solution te nzokande législature esi esilaki ezali mingi dossier ya rémunération na bango ba remboursement ba titre ya voyage ya fin ya session oyo etikala kopesa mela bango te bakisa lisusu ba problème individuel oyo ba député mususu bazana yango pona situation sociale ba solliciter soutien ya président ya chambre basse ya parlement à s'impliquer bango ba député honoraire ba yeba na kozongela honorabilité na bango liboso ba service ya l'état pambate ba constater que tango nyonso ba avantage oyo ezali lié na rang parlementaire ezana tendance ya kolongwa à chaque fin ya législature boye bazali
tomona ke boye législature ya 2018 kino 2023 bango batika na makambo ebele ba solliciter que président Vital Kamerhe ayeba na ko intervenir pour na bango bazongela bango makambo ya charge base la prise en charge pour la sécurité sociale ya ba parlementaire nyonso bazongela droit na bango. Président Vital Kamerhe ayokaki bango à 100% pe alobi ako répondre na ba revendication na bango boye questeur ye akosala nyonso pour na koluka ndenge nini ba remettre ba honorable député oyo na ba droit na bango. Nasima ya nomination na ye na qualité ya professeur associé pour la faculté de sciences économiques à l'université ya Kinshasa. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe azwaki bongo honneur oyo ya délégation ya professeur ya faculté oyo bayaki ko remettre étoge na ye ya professeur ya Unikine. Reportage. Après nomination na qualité ya professeur associé na faculté de sciences économiques à l'université à Kinshasa, professeur Vital Kamerhe azwaki honneur ya koyamba na cabinet na ya mosala délégation moko importante ba professeur ya faculté oyo bayaki ko remettre yo officiellement toge ya professeur ya Unikine azwaki maloba président ya dynamique ba professeur ya sciences économiques professeur Bojolé Bofaya Komba a précisé que ezali na nous cérémonie côté kasi cérémonie officielle ya accueil ya nouveaux collègues na bango et kozala organisé na campus de l'université ya Kinshasa mikolo ezali koya alobi bayi kopesa etoge na ya université ya Kinshasa pambate désormais akomi ya bango bayi ko rappeler que avant eloko nyonso azali na no professeur yango nde métier na ya liboso ezali enseignement et sengelité abosana ke rôle ya enseignement recherche pe aide na communauté ndenge professeur Bojolé Bofaya Komba a précisaki asepelaki na likambo oyo ba collègue na ye basali professeur Vital Kamerhe atalisi ke ako se déplacer personnellement na faculté de sciences économiques ya université ya Kinshasa pour na cérémonie d'accueil officielle oyo ekozala organisé kala mingi te andimi kosala restitution ya thèse na ye et pas ya ba étudiant pour na cérémonie oyo pambate sengeli ko rappeler que ye a défendaki yango na Hellenic American University ya Athènes kuna na Grèce a salué na ngambo mosusu parcours oyo ba étudiant ebele ba komi lelo ba professeur ebele bazalaki na ba membre ya délégation wana a promettre que na qualité na ya président ya Assemblée nationale a côté na profit institution oyo réseau ya ba savant pe ba scientifique oyo ba ye ko rejoindre yango azali pe engagé comme ma plaidoyer ya Unikine pour na kozongela lettre yango ya noblesse exercice oyo akosala pour na kotombola enseignement universitaire na mboka mobimba. Première ministre, Madame Judith Soumina Toulouka ya kende ko déposer programme na ye mokola samedi 8 juin kuna na bureau ya Assemblée nationale pour l'investiture ya gouvernement na ye. Première ministre, chef ya gouvernement, Madame Judith Soumina Toulouka, ayambamaki en audience na matinée ya samedi 8 janvier et pas ya président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe but kaka moko kotika programme ya action ya gouvernement azalaki accompagné na équipe moke ya membre ya gouvernement na ye Jacquemain Chabani, Jean-Pierre Liaou, Ememboji, Noela Ayenga Nangato, Thérèse Kaikwamba, Yolande Elebe, Safi Songo, Kizito Pakabomba, Bosimbake, dépôt ya programme Oyo d'action et kopesa nzela na initiative ya nouvel exécutif ya République démocratique du Congo. Pression populaire Oyo bazali ko exercer na gouvernement et kokota na fonction mbala moko pour na s'occuper na ba priorité ya mboka boeba été programme d'action où ya gouvernement soumis na 1 et couvrir période de 2024 na 2028 et zabongo na 6 engagements ya chef de l'État sur initiative oyo pour na faire face na ba urgence pe plan d'action stratégique ya développement en cours ya finalisation sauf changement calendrier ezali ko prévoir investiture ya gouvernement soumis na ezala bongo prévu le 11 na Assemblée nationale kuna na palais du peuple. Bosimbake na gouvernement soumis na 1 eza bongo na 6 axes prioritaires ou eza conçu pour na programme d'action ya gouvernement oyo. Programme oyo ya premier ministre eza bongo conçu
pour répondre na six piliers, il y a programme, il y a deuxième quinquennat, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Zabongo focalisé na ba action lokola misala et Zalabongo créer ebele protection et pouvoir d'achat na ba ménage, co-stabiliser taux et échange, sécurité à population na ba bien na bango, poursuite il y a diversification économie, accès na services sociaux de base. Pepo na kosukisa renforcement et efficacité à ba services publics. Parmi dans nos priorités, il y a notamment la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer. Nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. Kaka na masolo était le Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka boye bake ye abete kibongo masolo week-end eleki elongo na ba député nationaux ya Union sacrée de la nation. C'est le kana kibongo na chapiteau ya Pullman Hotel. Premier ministre, chef du gouvernement, azalaki autour ya ba député ya Union sacrée de la nation, Ezwaki Maloba, président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a lobby été démarche oyo ya patron ya exécutif central avant un beaucoup tani na parlement, mardi 1 juin, ezali signe à considération na famille politique na ye. Tango Azwaki Maloba, Madame Judith Soumina Tuluka, patron exécutif central a lobby été alingi collaboration ezala entre gouvernement na assemblée nationale na tina ya ko conduire République démocratique du Congo vers développement moko durable. Avant wana, Madame Judith Soumina Tuluka azongelaki bongo si actes engagement principaux ya président de la République a lobby été programme d'action oyo eza bongo na période ya 2024 tina 2028 bosimbaki awa na programme oyo ezali ko traduire aspiration ya ba congolais oyo bazali ko luka misala création emploi et kosalema industrialisation cohésion nationale stabilité ya monnaie nationale protection ya ba territoire pe sécurisation ya population gage ya développement par député national ya Union sacrée koyoka chef ya gouvernement basepelaki makasi na initiative oyo premier ministre azui en attendant présentation officielle na ye na Assemblée nationale pour na ko investir gouvernement Judith Soumina. Toujours dans le cadre ya dépôt ya programme ya gouvernement bo simba que séance plénière ils a convoqué mardi 11 janvier kuna na Assemblée nationale Nangonga il y a 13h pas wapi premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka ye akoya pona ko défendre programme na ye liboso ya ba honorable député pour l'investiture na ye to poursuivre journal pour nous que ba député provinciaux ya province ya Lualaba ya Olomami pe ba chef coutumier ya Tanganyika ba sala ki déclaration moko week-end leki et pas wapi baza ko senga candidature ya sénateur Jean-Michel Sama na tête ya Sénat Nadina Sona pesi binoba détail na espace Grand Katanga ezali ya koningana bango nyoso batelemi pona ko soutenir candidature ya Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na présidence ya Sénat ndakisa na Olomami ba député provinciaux pe ba notable ba sali déclaration pe ba lobby poleleke ba sengi na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a désigné Jean-Michel Sama Lukonde Kenge lokola candidat ya Union sacrée de la nation na poste ya président ya Sénat ba motivé ba sengi na bango na fidélité pe
loyauté oyo honorable sénateur Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisaki epa ya chef de l'État tango azalaki premier ministre pona bango choix ya Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ekozala choix ya compétence pe ya sagesse ndenge moko pe na province ya Lualaba kuna pe ba député provinciaux ba tomboli mongongo pona kolobake ba féliciter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba effort azali kosala pona pacification ya mboka pe azali kobunda pona inclusion ba pesi lisusu félicitation na première ministre Judith Suminwa elongo na ba membre nyonso ya gouvernement kasi batalisi pasi na bango na komona ke Grand Katanga ezali représenter makasi te na gouvernement nzokande ezali pumo ya économie ya mboka ba profiter na occasion pona kosenga na chef de l'État akanisa loyauté pe expérience ya gestion ya choses publiques oyo Sama Lukonde din fils ya Grand Katanga azana yango na kodesignaka ye lokola candidat président ya Sénat pona compte ya Union Sacrée pona kolongola ba frustration ya bana Katanga ndenge a intervenaki pona province orientale ba se retrouver na bureau définitif ya Assemblée nationale même exercice et salemi pe na province ya Tanganyika kunande ba autorité traditionnelle oyo basangana na lisanga babengi Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo anatese na mokuse bango pe batalisi ndenge Katanga ezali pourvoyeur ya économie ya République démocratique du Congo balobi pendenge nini banoyaki bamayo na tango ya campagne ya chef de l'État kasi bamoni na espace Grand Katanga ezali vraiment considéré te nde na mokuse basengi na chef de l'État a honoré espace Grand Katanga na kodesignaka mwana na bango Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akoma président ya Sénat pona équilibre géopolitique na boyende Katanga ekozala honoré na cadre ya organisme international YAF elongo na PNCA bakitaki samedi 8 juin kuna la village Mondeko na commune ya Matete pona ko sensibiliser ba lève na etali hygiène menstruelle Nadine National pesi bino badeta na occasion ya journée de l'hygiène menstruelle oyo ezalaka célèbre le 28 mai ya mvula nyonso nde YAFP elongo na programme national de santé des adolescents ba profitaki pona ko sensibiliser ba élèves ya village Mondeko oyo ezwami na commune ya Matete bazalaki liboso ya basurmiwe ba retardé mentaux pe bongo na bongo pamba catégorie ya bandeko oyo bazalaka délaissé bazwaka penza ba information ya malonga te na tina wana bazwaki mate ya kitoko pona oyo etali hygiène menstruelle bayebaki ba règle soki ezali nini pendenge nini komitia bopeto tango ekomeli yo pamba te règle ezali maladie te oyo esengeli ko gérer yango malamu pe koyeba ko éliminer ba produit hygiénique à usage unique oyo ezali déjà utilisé pe koyeba ndenge nini kosokola maboko pe kosokola nzoto 2 ou 3 fois pendant ba période wana pe batalisaki lisusu na bilenge ke règle ezali phénomène normal peu naturel na vie ya mwana mwasi pe soni ezala te pona kosolola yango elongo na papa pe na maman ezalaki occasion malamu pona bilenge kotuna mituna pona kozwa ba précision nde na suka na nyoso moko ya ba cadre ya Isaide directrice pe monitrice ya village Mondeko balobaki boye baba baza bato oyo baza spécial des fois tobosana na bango wana na ntango nde gouvernement asengi biso soutenir rien à sens wana c'est-à-dire non seulement tokeyi partout un peu partout mais spécialement tokanisi mpe baoyo des fois babosanaka bango neti donc baloto tolobaki non ifo mpe bango basala babosana te ifo to réduire bainégalité basonga tambala mosusu po tokosepela mingi obana mpe bakosepela omoni baoyo baza na esengo makasi bongo baparticipe na eloko
nasepeli mingi mpona sensibilisation oyo ya hygiène menstruelle ya baadolescent. Biso basu toza na makambo ebele toyebi te, baconseil ebele bapesi biso lelo ekosunga ngai mpe na travaye malamu. Bosimbake nyonso oyo esalemi na lisungi ya programme Breakthrough oyo ezali occasion pona ko faire avancer changement social pe comportement na bokasi ya Isaide. Na masolo etali religion boba ke église chapelle de paix ba clôtura ki bongo mokola dimanche 9 juin conférence ya convention na bango ezaki bongo na thème mouvement prophétique et les sacrés na bokambemi ya révérend pasteur Michael Landou Igor Ntingi Fabrice Lundo bazaki na compte ya Folinga. Copac 19e édition et bandaki kitoko pe esuki kitoko nyonso ezalaki organisé na église chapelle de paix na bokambeme ya référent pasteur Michael Landou oyo azalaki hôte ya milulu bosimba ke convention ya kafu et salemaki elongo na conférence thème monene ya conférence ezalaki bongo les mouvements prophétiques et les sacrés et pa wapi basali na nzambe ba participaki mikolo oyo nyonso kuna na église chapelle de paix oyo ezwami na avenue Binza numéro 28 quartier D na Kanluka kuna na commune ya Ngalema pona oyo etali convention thème ezalaki le temps de la victoire est arrivé pona dernier jour oyo ezalaki au Pesimbwambwa aboyi pona clôture ya 19e édition ya Copac 2024 bosimbake oyo etali conférence tozalaki bongo na batu bateyaki pona conférence oyo ezalaki Igo Faso excellence elongo na docteur Blanchard Ndoko bango nde ba clôturaki milulu oyo na cadre ya conférence et pa wapi basali na nzambe balekaki Jésus-Christ a gagné pour la victoire. Oya uti komoni sakati na biso na clôture ya conférence na biso ya kopé oisili lelo to pesi nzambe merci pour na honneur son monisi to remercier ba doyen na biso nyonso ya mabele o bandimi ko soutenir biso na kata ya conférence hall et sans oublier nazo pesa ba sincère remerciement na chef de l'État le président Félix Tshisekedi oyo andimi vraiment na motema malamu ya kondima moko kati na biso akoma vice ministre ya justice na kombo ya honorable Samuel Itanda. Pour la convention, Yemoko révérend pasteur Michael Landou a teyaki na thème le temps de la victoire est arrivé. Alobi ngonga ya victoire est commis et pas yaba na nzambe et loko ya kolela ezali lisusu te nyonso elekaki vraiment kitoko. Yemoko révérend pasteur Michael Landou azangaki te kotondo nzambe pe ko remercier ba nyonso basungaki pour la réussite ya conférence pe convention oyo. Tolobeli bana nzambe si le temps de la victoire est arrivé. Motonyon se sengelo yeba atozo passer na ba moment ya souffrance et longano de Jésus commis. Lobi bato ba kamwayo, lobi bato ba mono différent parce que nzambe oyo aza solution vie na yo. Parce que Bible zoloba ke suka eleki e bandeli tala nzamba bandaki na biso na premier banda mercredi le 5 à succès na biso le 9 totomboli ko mwa nzambe na bolamo asali biso na 19e édition ya Copé. Bosimba ke louange pe adoration ezalaki vraiment au rendez-vous pour la clôture ya convention pe conférence oyo nyonso ebandaki pe esuki vraiment kitoko kuna na église chapelle de paix oyo ezwami na quartier de Kanluka na commune ya Ngalema. Suite à modernisation à piste ya Luano na Lubumbashi nde ba vol ya CA ezali modifié à travers ba différentes villes ya République démocratique du Congo. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo sepelas na sepelas nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio
pe à l'aise client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouébake depuis 1992, 32 ans le lobo koka de service à peuple, c'est à l'indice régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na Yampifo, Airbus A320, Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Mwana na yo zana posa zana santé ya kitoko, alia bongo poto poto, koti va passer, fanas kandi apesi bino bas détail. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa! À la prochaine! Bouzala Kwarme! Protivap et tonne la protéine et énergie! Ah papa, merci! Merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino! Bote la baonine! Bote ma kodone Bino! Vamos kansa bomba bonga! Pona bana na yo bakumarukura bana oyo! Faut laisser kabango! Poto poto! Protivap! Et ça va pota pota te! Allez, Kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap! Ah bah si kulia ya bango Protivap! Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro! Tala! Ba ba yango! Chata kitoko nchato makachi! Tukana mbimbi! Oyo tukana mbimbi! Makusa! Pour nous koyeba journée à mardi 1 juin et kozala bolanda provision météorologique oyo mete sate ça les libino. Merci pour vos accueils pour la colonne d'info ngala journal ya peu pour la pour ceux qui bossent pelek na ça. Merci na Igor Ntingi Matomina Azaki na sima caméra concours rédactionnel Nadine Asona héritier Mapinde mi superviseur qui journal au montage c'est maman qui pa Francis Kanzaloko Kapé Fabrice Lundombi ngala bino to pisani rendez-vous mukola lobby. Au revoir. Bobenga yefumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais
Horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yon nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA. Banamboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouébake depuis 1992, 32 ans le lobo koka de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour la bavol nyoso totangi, boko zoyango na bavion na ya mpifo. Airbus A320, pe Airbus A330. Nzambe ya bilengi, Congo mobimbe bandima yo. Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo leader.